Bandeko totelemela kindumba ya bandeko mibali oyo Frank Stemai, Mike Lokamba, Ken Piana. Nalobi bien kindumba. Tozotelemela tout le temps kindumba ya ba chroniqueur, ba chroniqueuse na ba journaliste. Mibali ya media totikaka bango bongo na yebi tina te. Kindumba na bango bakomi mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nazoloba te ndenge bino bolobaka. Mibali bazalaka kaka mobulu. Mobali ataza na mwasi fo azwa kaka makangu. Nazoloba wana te. Nazoloba penza kotekama. Kindumba. Bandeko Frank Stemai aza ndumba, vrai ndumba. Discrétion nde motesalaka. Nalobi teke aza na mwasi moko pa dekonaka. Non. Ndumba penza ametekamaka. Mike Lokamba. Ndumba ametekamaka. Ye na bana mibali. Frank Stemai pour le moment na bana basi. Ken Piana azosala pe kindumba. Me nayebi te soki na bana basi to bana mibali. Me baza bandumba. Nalingaki na tika nanga bango. Me tango nazotala. Bazoteka magara na Congo te me tina poto. Entre temps, bandeko na biso ya ba chroniqueur, ya ba chroniqueuse na ba journaliste to silisa bango loposo na mafuta ya nzoto. Mibali to tika. Soki tokotake mibali tokende takaka oya ba comédien. Na monde ya ba comédien, na monde ya théâtre congolaise, kuna totakaka basi na mibali, bana na mikolo. Mais na monde ya ba chroniqueur, ba chroniqueuse, bandumba mibali totetaka bango lokola ba héros. Nalobi te bozo traité Frank Stemai lokola héros to Mike Lokamba ou bien Ken Piana to le Ketsu. Bongo te nalobi neti Papi Mboma. Est-ce que Papi Mboma bosi bo traité indumba or que Papi Mboma azali vrai tchel atekama koleka kutu bana basi mosusu. Papi Mboma kaka oyo. Nalobi teki aza mobali. Azwaka basi. No. Atekamaka. Ndenge kaka bino bana basi bozali. Tangu nano balano te. Oza na shirino. Oza pe na copain na yo. Comme tel oza na bango mibale. Mais ozo tekama te. Ozo trompe kaka copain na yo na copain mosusu. Ozo trompe copain na yo na tata moko boy. Wana eza différent. Totalement différent.
me kotekama boyebi yango bien. Ndenge na nina kitakini par exemple na kokobenga Fanel Amba na lobi peti nanga kangelanga ba peti misatu na kolia lundi mosusu mardi donc na kosomba bango. Bomoni kosombama yango wana babengaka bazotekama bazosala kindumba. Ya différent mais kombo nango kindumba. Alors Papi Mboma atekama me bobimisa ye héros. Problème ezate azwa chance. Mais Frank Stemai azotekama bozochakate. Voire même azobima incapable acha mwasi na ye ata retard pamba. Mwasi ya Frank Stemai retard suka akangamango avant akomana Frank Stemai alongola ngo pe kaka na Congo bololo. Mais banda akomana Frank Stemai ata retard nano akangamite. Bandeko. Mais Frank Stemai koteka moyo wapi? Vincent Chilouz ye na yebi nanu te. Mais na meleli pe mbondo te. Po ye pe bisika za. Soko kosoli kaka olakise biya vert. Ndenga ko sote a okipe te eza 1 ou bien 2. Yepe na cheye aparte. Mais Frank Stemai ba preuve eza ebele. Ba épreuve. Ebele. Mais na kolobango te na bombi. Mike Lokamba ba preuve ezali ebele. Azotekama. Bandeko, Mike Lokamba azali gay. Donc azali mutoyo abimaka na mibali. Donc Mike Lokamba za boye. Azali keper. Ye mutu ayambaka. Yende mutu bakotisaka babi. Po bo comprendre. Bo comprendre non? Ezaneti Mike Lokamba. Tango azago bima na Tracy bazaki ndako moko. Même nga nazalaki na confusion. Nakanisaki Tracy mutasedaki po na pasi. Bachaka ye babi na Mike Lokamba. Po Mike Lokamba soko tali mandefu na ye otali modèle azali na ndenga lobaka. Oyebi kaka oyo aza penza mobali. Soki pe abimaka na mibali seke ye mutu achaka babi yende biter. Mutu mususu nde muta yambaka. Ndenge pe nga nakanisaki tango bazala na Tracy Mbelenga pro. Surtout lokola Tracy azanga mandefu. Azape propre. Mike Lokamba pe propre. Mais Tracy aleki Mike Lokamba na propre. Na beauté sa mandefu. Na banda ko kanisa Tracy mutazo yamba babi. Bazo kotisa e na biter Mike Lokamba. Nzokande Mike Lokamba nde agunza maka lokola keper. Tracy nde tangwa betaka penalty lofombo akosa. Ekotaka penza. Donc Mike Lokamba kinumba azosala yende gardien. Yende bazo chaba bi. Yende bazo kotisa. Bandeko nazolo belango poazo ya pepoto. Frank Stemai déjà
akoma na ba client ebele na Congo, aza pe na quelques clients na ye na poto. Pe agera kango bien. Frank Stema yaza noko mobali abimaka na basi. Mike Lokamba abimaka na mibali. Pe Mike Lokamba ye paza na liste etonda. Bandeko, soko tie Mike Lokamba na Mura nani bakolinga bino nyonso bokokanisake Mura po Mura lobaka lokola mwasi, Mura salaka bageste basi, me bandeko eyalaka bongo te. Bato bazalaka discrète o balingaka même pas bayeba vi na bango, voire même balingaka même pas bayeba chaussette alati na sapato. Bato wana soka zo bima na mwana mobali akozwa Mura jamais. Ata Mura zo ngenga ndenge nini azo denda akozwa ete. Mais Mike Lokamba bakozwa ye muta liboso. Donc Mike Lokamba kote kama akoza première na bango. Atanda na sali Congo liziba te makoza première. Ye penza aza na gu ya bato ebele. Na mandefu wana kaka na kimobali. Ye pe azwa na poto. Yende akokota. Akokota akosuka lokola Ken Piana te. Pe akotekama kitoko. Yango foto telemelaka pe bango. Bo telemela bango nanu te po bino boyebi eloko te. Ngana yebi na koloba pe te. Po bakoloba o eza fausse information. Po biso awa na internet toza bato lokuta te. Lokuta eza biloko na biso te. Surtout na monde mokonzi. Lokuta eza interdit eza te. Biso topesaka nde information juste ou bien fausse information. Fausse information soke bimi lokuta elakisi te biso mutu toza lokuta. Biso nde bakosi biso sima biso topesi fausse information. Po nazala clair na bino ba oyo bolandaka biso bolobaka te papa robo omesana koloba bino bokosaka te tala likambo moso olobaki ekendaki bongo te. Soki eke bongo te bolmeka ko vérifier. Soki bomoni bozwi ba preuve eza ndenge nga nalobi te alors ngai nde bakosaki. Menga na tour nanga na kosi bino te. Na pesi kaka fausse information. Bo fungula matoi boyeba pe botia na motu na bino. Na mondi mokonzi na ye moko la baronne tokosaka te. Bon, na continuer. Ken Piana bino moko boyebi ye paza na mwasi na ndako. Abali ye kutu. Apesi mbongo. Akokisi mbongo alibala. Me Ken Piana pe atekamaka. Siko Ken Piana eyali logique des choses. Soki azotekama fo atekama na bana basi po aza na mwasi na ndako. Bandeko nazala clair na bino. Ken Piana na sima akangama. Donc Ken Piana jamais sa pesa mobali sima na ye ou bien sa kende na poto batiaka ye babi. Non. Mais elakisi te Ken Piana
na Congo pe na poto alingaka teka makaka na bana basi po abimaka na basi non bakoko sombe pe na mobali eza pe na mibali baza na posa ya mobali moko neti Ken Piana bakufelaka ye aya kotia bango bi atia bango bi na file bango bakozwa position bazoyamba penalty ya kozwa position atire pe bi ekoti donc Ken Piana na Congo pe ndenga yaki na poto alingaka tekama comme buteur meilleur buteur yango wana totelemela kaka bana basi te bandeko na biso ya basi poto ekomela bango difficile po baya po na nini kaka kotelemela bango bon biso na mondi mokonzi totelemelaka bango te topesaka bango bafese po baya kotumbulaka mama YouTube la baronne yango topesaka bango bafese me bino ba oyo mosusu bino nde bozo frene bango na kotia bango na liste oyo esengeli te bakoma na désespoir ya mibali ya poto Carmen odi auta koloba bango ye pe mibali ya poto abaya bango alobi pe akowangana te mibali ya poto si balangwisa ye me bakosa ye kaka Malika Mania alobaki yango pe mibali ya poto o bazala kobengisa basi na ntango akala nzoka ti lelo babengisaka me sikoyo bango bachroniqueuse mibali ya poto bazobule susu kobengisa bango te kaka soko ake na bandal alie ntaba alie chroniqueuse alie ngulu alie chroniqueuse voire même biso a na poto tosi toyeba baterrasse o bachroniqueuse bazalaka mpo na kokende kosomba bango bandeko bachroniqueuse bazalaka na terrasse mpo na kozela bato bakosala na bango baémission bato bakoyamba me biso bato ya poto olie tokende tolinga bango tokoma kokende tosomba kaka sikoyo ya mibali tolingi totika bango badondwa mpo bamisusu si babala to ndenge nini mpo ntango tozotika Frank Stemai oyo atekama na ndenge akosakana te bien sûr Papi Mboma aleki ye me kala te akoleka Papi Mboma na banombre ya kotekama Mike Lokamba ye kutu vraiment le goût de ça ye balela ye ndenge kaka balelaka ntaba tala kaka ndenge aza ye na ntaba gu moko bon nga na kogute te na kolia pe te bandeko Ken Piana nde ye il fallait kota de toutes les façons akosala tout aya kaka babelgi mpe soki bapesi yo interdiction soko oye lisusu bakokotika okota nayebi bango tozalaka na bango tosololaka turo ntango Ken Piana koya tozala ne mayele soki bakosomba ye na mwana mwasi to mwana mobali makambo te soki bomoni ye o Ken Piana tomoni ata na mwasi moko te tozomoni kaka na bavie na ye non fo kolandela na bavie wana
bolanda bango ti mukolo ken pe na kozonga. Natangeli bino bango po bango baza deja bamitua train oyo ya machroniqueur machroniqueuse ya mondi ya mokonzi. Alors faut kotia bango pe ka avant totia bamisusu baka po bango kotekama eleki na leketu me leketu ye soki aza na moko azalaka fidèle. Akoko tromper, c'est vrai. Azala na ya fifi azalaki ne fidèle. Mais le kola ya fifi azalaki ne l'autre côté, c'est tout à fait normal. Les ketu fa tromper, amema mwa mbongo na ndako balia. Mais si quoi azala maboko ya M. Panzu. Na maboko ya M. Panzu, le ketu aza fidèle. Ye tolongole na liste ya kotekama. Ye penza fidèle. Akokine ko tromper, mais kotekama azotekama te. Mais Ken Piana, Frank Stemai, Mike Lokamba, bofungola bango misu. Vincent Chilusi ye na yebi nanu te. Nandimi penza nanu te po Vincent Chilusi. Tilelo avandaka na lupangu na bato ebele abimaka pe penza te. Mais bon, on sait jamais kaka. Pona bato wana, on sait jamais. Aïe, ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Ba chroniqueuse, nga nazali de cœur na bino. Awa pe boyaka susu mikili te. Bazo pile bino na mibali. Surtout ceux qui nazo tala boko soit visa te bosala aller-retour boya. Aruna yakoka kobima en Afrique. Tania Mabedi même na Lubumbashi Pamba azo raté ba voyage. Bazo canceller ba voyage na ye. Na Goma refoulé. Na Bakongo expulsé. Bozomona Tania Mabedi aza mabe, aza na position mabe, mais voyage likambo. Bongo ya poto wana kutu toloba te. Po wana kutu alukango na ndenge nyonso. Na ndenge tu. Etikala muke akende tapanganga. Mayebi bakosenga ye moko. Lokola bakosenga ye moko, siko nani awaya poto. Jésus.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.